kate. Mais c'est que biloko mususu on loba kate. Par rapport à temps, naro loba yango. Amen. Kombo nangeza sœur Irène Ndungu. Nakufi 2 fois. Troisième fois, ezalaki kokufate, ezalaki juste crise na salaki. Et na se ya crise wana Seigneur a pesa kinga message mosusu. Première fois. Amen. Photo tozomona. Eza tango balingi ba memanga na morgue ya Saint-Joseph. Deuxième fois. Awa médecin asilisi musala. Alongoli gant. Aza ko tourner mutu po na kufaki mutu mupanzi. Babambanga libanga munene na mutu. Na salaki hémorragie interne, hémorragie na niveau ya mutu. Amen. Hein? Première fois na kufaki na kobota parce que oh eza deuxième fois. Première fois na kufaki na kobota. Yambala liboso ezalaki le 17 janvier 2005. Et ça lit déjà 11 ans. Nazalaki protocolaire na kati ya église. Nabandaki kosalela Nzambe ndenge baninga nanga ba protocolaire bazosala. Mais nazalaki hypocrite. Parce que tango nazo ya na église nazalaki mosali. Soki na bimi na église nakomi mopakano. Amen. Ndeko nanga yo oyo yaka etonga ya Nzambe na double identité. Yeba ke Nzambe mukola suka ko sambisa yo. Eza neloko moko te eza caché devant la face de l'Éternel. Mabe nyonso oyo ozosala. Basali na Nzambe bazomona yo te. Bato na mokili bazomona yo te. Sache qu'il y a un Dieu qui te voit. Et nabanda ki koya na église nazosalela Nzambe. Soki na bimi libanda, en tout cas, ndenge baninga bazobi na tibelezi lelonga na obina. Et so baninga bakoti na sumba mwelanga pe na bini. Mais soki na ye na église nazosalela Nzambe. Ndenge Bible lobi les ténèbres ne régneront pas toujours, nakomaki na zemi. Et tant on a komaki na zemi na bombi zemi pendant 9 mois. Après 9 mois esengela nanga kobota. Tant on a kendaki kobota, na bota ki malamu lokwa mwasi nyonso, na sima ya kobota, na salaki hémorragie. Hémorragie wana na salaka ngo na se ya pongi. Tant on a sutuki ezalaki déjà tard. Esengelaki na ba infirmière, ba accoucheuse, ba médecin ba intervenir mais ezalaki difficile. Nakataka motema 3 fois. Amen. Première fois tant on a kati motema, namoni loko le loko ya pema, ba fini yango epasuki. Et tangu na yoki makelele wane sali pouf, na sentir que na bimi na kata nzoto nanga. Ko bima na bimi na nzoto nanga na onya tasuma belete. Na zalaki na espace. Accoucheuse o azaki liboso simbinga, aibisi muninga na ye akati motema kufi. Tango aibisi akati motema kufi, ngana ye na kanga ye na loboko. Na aibisi yeke ngaye yo naza pembeni na yo. Tango na ye na simbi, bandeko na kangi eloko te. Na sentir que loboko ezongelinga. Na kamwe. Parce que zambala liboso na mone eloko wana. Oye mibala lobi effectivement akufi. Tango lobi effectivement akufi ngana yaki pembeni na ye na kanga ye boye na yamba ye. Na so yebise na kufi te. Tango na tie boye loboko ezongelinga. Na kamwe. Amen. Elekelinga lisusu. Loko ezalaki hôpital ya baseur, na botaka na hôpital ya baseur na 2e rue na limité. Ba o ba yebi monsoso. Hôpital moko ba sœur ezalaka wana na botaka wana. Et soki olingi okende ko zo information, okangi date le 17 janvier 2005. Ezana mwana mwasi moko Irène Ndungu abotaka na 23h. Amen. Ba kopeso information. Et tangu ma sœur alobi
Oui, akati motema, parce que ma sœur a un médecin. Ngana ye, na simba ma sœur, na son tour que loboko ezongelinga. Et tant nazo simba bango na communication moko ke na kufite naza pembeni na bino, nazo mona bino, nazo yoka bino. Bande ko na yeko comprendre que na kasi na bango muto azo yoka nga zate. Na yeko comprendre que ngana bango ezali susu na eloko moko te eza ko inir biso to eza ko relier biso. Et na yeko comprendre que to komi na deux mondes. Bande ko na komo zonga sima. Na zongi sima. Tant zonga sima nazo lela. Nazolo bana kufi te. Ngai yo nazana bino. Bandeko bango akufi. To simba eboe, to sala boe bazo reanimenga. Bandeko na telemi pembeni na bango. Nazolo baka na kufi te. So na teli o na yebisi na kufi te. So na teli o na yebisi na kufi te nazana bino pembeni. Nazo yoka bino. Nazo mona bino. Bandeko, simaliwa communication ezalaka te. Okoko yebisa nga likambo te. Ngape na oyebisa o likambo te. Oyoka kaka ndenge nga na olela. E ngape esika nazali. Nazoyoka pasi po yo ozolela. Po yo ozoloba. E na comprendre ke na tiki mokili. Bandeko, na esika wana nakomaki koyoka pasi. Na eti na berso balalisaki mwana nga. Na talie. Na banzoloba, est-ce que zana mutu akokoboko elanga mwana ndenge nga mwana linga obokola ye? Nani akokoboko ye? Bandeko mutu oyoka nga zalaki te. Mutu répondre nga pas zalaki te. Pasi na nga zalaki plus mwana na nga atikali na mokili nani akobokola ye? Bandeko na nga navandaki wana mwa minute. Pour ça, na nga ezalaki na zonga na nzoto. Pourtant, na nzoto la ba infirmière, bazo sala nga réanimation, bazo meka, bazo bundana. Bandeko, pour ça, na nga ezalaki na zonga na kati nzoto na nga, mais ezalaki impossible. Amen. Ezalaki impossible. Na mbala moko na ye komona porte fungwami. Mupepe moko uti libanda. Mupepe wana na mokili na biso mupepe bongo ezalaka te. Mupepe wana ezalaka makasi mingi. Eza ba genre ya mupepe osoko zu même papier duplicateur otie ndenge mupepe ememaka ba papier duplicateur. Nga siko na komaki léger loko a papier duplicateur. E mupepe wana tombolinga ezomema nga likolo ebwaki nga libanda. Na bandaki ko résister liboso mupepe wana. Mais eloko na bandaki ko sentir c'est comme si mupepe wana eza na maboko moko ya milai makasi ezotindika nga. Amen. Na kokai kotikala wana te. Esengela ina nga na bima. Tangu na komi libanda mupepe wana etikinga na telemi. Tangu na telemi nazalaki na pasi mutu na nga na se. Susi na nga mwana na nga. Nani akobokola ye? Papa maman. Yamba Yesu. Vandisa ye na motema na yo. Yesu wana pe yambisa ye bana na yo. Bible lobi, il est le père des orphelins. Mukolo yo kokufa. Yesu wana nda akotika la papa bana na yo. Akozwa soin na bango. Na bandiko kende mutu na se. Place nazalaki ezalaki molili. Lumière ebandai ko bima na musika. Na bandiko kende. Nazo kende. Etangu nazo tambola nazo kende. Na lobi bon loko ya lumière wana eza musika na okoma place lumière wana ezali. Na vanda wana. Mais tangu nga nazo poussa na lumière wana pe eza ko s'éloigner. Ezo poussa na musika. Na tambola ka distance ya mulai. Na sentir même force ebimisa nga libanda. Ezwinga ebalolinga. Tangu ebalolinga ezongisinga na kati ya nzoto na nga. Tango ezongisinga na kati ya nzoto na nga na ye kofungola misu. Na lamuki ezalaki première fois na kata ki motema. Et na ye kokuta médecin. Ma soeur azobenga ba médecin mususu bazaka na limité. Ba ya ko aider bango na kananga. Parce qu'à l'époque hôpital général bazaka na grève. Tangu bango bazo continuer ko soigner nga na ye kokata sous motema pour la deuxième fois. Na kei esalami lolenge moko na mbala liboso.
naye kozonga. Tangu naye kolamuka deuxième fois, nakuti ba médecin ici baye, basala ki obakokaki kosala. Alors, médecin moko abendi ma soeur musika na libanda. Aibisi alobi mwana otitoko matongo akozala te. Kozonga bango bazongi pembeni nanga. Na ebisi ma soeur, ngati toko matongo na kozala te. Ma soeur alobi biso to lobi bongo te, okobika oza bien. Na lobi te, na yoki nyonso bino bozoloba. Ata bozalaki musika nga na banda koyoka. Ko discuter nga nazo discuter na bango, na moni 2 personnes bakoti. Ba mbinga ya mibali balataki teni moko akaki. Na likolo na bango eza na forme ya mutu, baza na misu te, matoi te, munoko te, zolo te, suki te me balobaka. Depuis na banda opesa témoignage na pesa kombo ya type ya bademo wana te. Bademo wana babengaka bango ba abatteur. Ba abatteur ndenge toza boye, tozalaka na bango na mokili. Totambolaka na bango bisika nyonso, même bisika tolalaka bazali. Amen. Seigneur apesi nga instruction moko alobi na expliquer nyonso na bombelo côté. Amen. Hein? Nazo bomba sur le côté na oloba nyonso malgré le temps. Ce que Seigneur na loba première partie na koloba première partie kaka. Ba abatteur baza ba démon oyo. Mission na bango na mokili ezali kozwa ba âme nyonso ezotambola na distraction. Ba âme nyonso yamba yesu te lokola nkolo pe mobikisi. Bango baza wana bazolandela yo de près. Soki kako kufi kati na masumu ba rapidité bazui yo bakena yo. Et tango bakena yo bakokende na ona lieu de tourment. Amen. Bakokende na lieu de tourment. Et ceux qui bakotisi yo na ba cellule ya lieu de tourment bazongi na mokili. Mais ba abatteur to lalaka na bango to lamukaka na bango. Tozolia baza pembeni. Ndenge toza baza na libanda. Amen. Ba abatteur baza bisika nyonso. Ba travaillaka 2-2. Baza ba jara ba demona lobi baza na forme ya batu, baza bambinga. Mais na partie ya mutu baza na sukite, matoite, munokote, zolote. Balobaka. Alors ba abatteur bakotaki. Kokota bakoti, moko azwa simba kinga na gauche, mususu simbinga na droite. Tangu ba simbinga na bimimba la moko na nzoto na nga na kati motema. Tangu na bimi, nini esalamaki? Kobima na bimi akomaki na nzoto moko oyo eza ya mabe makasi. Nzoto wana ezalaki mabe koleka nzoto naza nango na mokili. Kor oyo elalaki na mbeto ezalaki kitoko makasi nzoto oyo naza nango. Eza kitoko makasi par rapport ya nzoto wana. Nzoto wana eza nzoto oyo ya masumu. Mutu alataka sima ya liwana ye. Nzoto oyo mutu akozika nango na enfer. Amen. Eza nde nzoto wana. Na deuxième partie tant on a kufaki nazalaki chrétienne wana nalataki corps de gloire. Corps de gloire eza nzoto moko eza composé na lumière. Amen. Mukolo na ozo occasion okolobe la deuxième partie na ko expliquer lisusu nyonso wana. Alors nzoto ya masumu wana nalataki esukaki kaka wana te. Na mukongo nanga ezalaki na charge. Tangu babimisinga mukongo nanga egumba maki. Batiaki charge likolo nanga. E charge wana ezalaki nini? Eza masumu nyonso nga nasalaki na mokili. Amen. Alors eyaki na mukongo nanga ekomaki kopeze makasi. Elembisaki nga nzoto. Bandeko esengelaki tokende. Alors babateur ton balobi nanga tokende na bandaki kokoka kotambola te po kilo elekaki makasi. Masumu wana ebandaki kopeze likolo nanga. Ndeko ozo chérir masumu lelo. Ozo sepela nango masumu oyo ozo sala yo yebiango kindumba kindoki. Bazote yo tango nyonso na église tika mabe tika masumu olingi koyoka te. Yebake masumu wana un jour ekopeze likolo na yo. Alors tangu balobi nanga tokende na kokaki otambola te. Tangu natali pembeni na monaki bakotisi papa nanga, bakotisi mama nanga, bakotisi bandeko nanga nyonso. Natali bango na bandi koloba.
na kati nanga. Est-ce que papa azomona batu oyo te po abotolanga epa na bango? Ndeko nanga, soki otambolaki malamu te na mokili, sima aliwana yo, papa akokoka ko intervenir te. Mama akokoka ko intervenir te. Pasteur akotikala na musala nzambe na église. Yo okokende yo moko pona kofuta masumu na yo. Amen. Yango moniteur Irene avandaka te. Azotele matango nyonso kotambola. Koteya. Kopesa peuple ya nzambe message pona ko dépeupler quand ya diable. Amen. Ezana bato ebele ba otambola mabe. Alors, nateli lisusu maman, est-ce que maman azomona te? Ba esinga tokende. To banzo kende na hotela bandeko nanga na olela. Nazotela bango na olela na oke na pasi. Bandeko nazo bwaka bapa me na pasi. Tokei, tobimi na portail ya salle d'accouchement. Et sengela ki tobima na oya maternité. Et puis toyo bima na porte principale. Kobima tobimi na porte principale. Et sengela ki na nga siko to tambola. Bandeko, soki na bwaki panzoto pasi nazo kokotambola te. Bandeko tangu na kokotambola te bosa nini? Bako betanga makasi. E ba abateur tangu ba betaka bazana mawa mutu te. Bazana souci na yo te. Et non seulement bazo beta, bazo seka yo. Bazo seko pona nini? Pona mokili oyambaki Yesu te. Pona mokili o minimizaki parole de Dieu o bazo te ya yo. Bazo tiola yo. Amen. Bazo tiola yo. Et liboso ba abateur, munoko kanga maka. Moyena déclaré te, ezate, ke boti kanga na lembi. Moyena déclaré ko pema ezate. Bande konazo mekotambola, me pasi. Soki na meki kaka ko pema. Ko beto bazo beta. Bande ko, nzele zalaki pasi makasi. Nazo peso conseil. Nazo peso conseil. Sala attention. Sala attention. Sala keba. Liwa. Ekuta yo na masumu te. Kozonga Yesu pe ekuto na masumu te. Amen. Ekuta yo na masumu te. Sala keba. Bandeko nanga to continue ki kotambola et marche wana ezalaki tellement difficile. Ngana zoko kotambola te bango bazo betanga. Et tant bazo beta bazo sekanga. Tant bazo seka bazo tiola. To tambola ka distance moko ya mulai. Et sengela ki ba memanga quelque part. Et sika wana to koma ki wana. To koma sika ngo ezalaki nini? Ezalaki terrain moko ezalaki vaste. Liboso nango ezalaki na chaise royale. Et la chaise royale wana ezalaki na demo moko ezalaki munene makasi. Demo wana ezalaki na maseke mibale. Moko etalaki boye, mususu etali boye. Na maboko na ye simbaki baton. Liboso na ye nakutaki bato ebele batie bango na mulongo. Bato wana batiaki bango na mulongo. E bato wana nakutaki bazolela. Ngata nguna komi ba abateur bazupe batenga na mulongo. Bosa ndeni soki batio na mulongo moko ya telemi na gauche moko ya telemi na droite. Nakutaki esika wana demo azalaki liboso wa vandaki na chaise royale azo seka azo tiola. Biso ba abateur bazalaki pe pembeni na biso bazo seka. Kokoma na komi na oki batu bazolela. Ba oyo bazalaki liboso bazolela bazoloba nini? Ya liboso balobi pardon. Pardon. Bozongisa biso na mokili. Tokende ko bongo la motema. Soki balobi bongo. Demo azalaki liboso seki. Ba abateur nyonso bazalaki wana ba seki makasi. Soki basisi ko seka bazalaki na 3 questions. Ozalaki na mokili. Oyambaki ye. Question liboso. Ozalaki na mokili. Otosaki ye. Question mibale. Ozalaki na mokili.
osalelaki ye et ye wana baza komettre to bazobomba kombo ya Yesu Kristo po esika wana batangaka kombo ya Jésus Christ te. Ndeko nanga biso nyonso ntango tocomprendre ke na mokili toyambaka ye te, totosaka ye te, mpe tosalelaka ye te, tokitisi mutu na se. Ndeko tika kozala hypocrite ntango ozoya na église bongola motema. Problème na yo eza na bapasteur te, mais problème na yo eza na Nzambe. Zala no hypocrite na problème na miso ya batu problème eza te, mais yebeke Nzambe azomona yo mpe azomona motema na yo. Nzambe osambisa yo misala nyonso wana osala na molili, Nzambe osambisa yo en fonction nango. Bandeko nanga wana ezalaki ya liboso. Bandeko so ba comprendre ke moyen tozwa ngolu ya ozonga na mokili ya obongola motema te. Bandeko bakiti mutu na se wana baleli biso pe toleli bakoloba susu pardon bosala biso kasi ngolu bokela biso mawa bakozongisela biso réponse nini botiki ngolu na mokili na bino awa ngolu ezalaka te. Ndeko ngolu eza ntango oza nao na bomoi. Soki okufi ngolu eza te bao nyonso baa na morgue soki bayambaki nkolo te batambolaki na kobanga ye te eliki apo na bango eza lisu te. Esika bazosibir marche na bango bazosibir o nyonso basalaki na mokili. Bandeko tolelaki ezalaki pasi tobandaki kokontinue kolela wana na mulongo batu bazoko avancer bao bazalaki liboso bazolongwa toyebaki pete esika wana ezalaki esika nini tobandaki kosala nini ngata na komi nazo comprendre te. Mais nini esalamaki lisusu batu bazoya bazotia bango na sima na nga e batu babandaki kotia na sima na nga ezalaki batu nyonso oyo banda okufa apres nga na mokili baoyo pe batambolaki na kobanga Nzambe te lokola nga mpo nga nazalaki protocolaire ndumba. Amen. Seigneur ayebaki nga te. Soki oza awa oyaka église oyaka no par formalité, oyaka église oyaka okomplete nombre, oyaka mpo bamonaki okendaka église oza na homo Kristo te, ndeko ntongo obongola motema yango oyo et tokosala no calcul na troisième partie omonaki r eza te. Nazoyebisa batu omoni temps oyo toza na batu batalaka match soki bosilisi premier mi-temps na deuxième mi-temps temps additionnel nde temps oyo tozali. Seigneur alobi na nga yebisa peuple na nga toza lokola na temps additionnel. Et temps additionnel ezaramula ete batu batala match bayebi c'est environ 2 minutes 3 minutes mais les cas 5 minutes je crois. Ezaraba temps moko amuke. Il faut faire très attention parce que ces derniers temps le Seigneur me donne un message abisinga yebisa batu toza na temps additionnel. Et si kawana batu babanda kolela toza ko avancer. Tangu toza ko avancer nini ezo salama. Tokomi na niveau moko babimiseli biso écran. Écran wane banda kolakisa histoire ya moto na moto, vie ya moto na moto na sa mabele. Nini banda olakisa biso mabe nyonso tosala na mokili, masumu oyo tosala na mokili ndeko bazolakisa biso yango. Tangu tozotala oyo biso tosala na mokili moyen toloba eloko ezati tozokitsaka mutu na se. Eloko nini bazolakisa biso lisusu occasion nyonso tozwaki ya obongola motema na mokili oyo tolekisaki. Balakisi nga mokolo moko etanke protocolaire na kati église bateyaki message moko, message wana etutaki nga makasi. Et message wana ezalaki ka par rapport ya marche na nga babi oyo amoni aza touché alingi ayamba Yesu atelema nga place nazalaki na milobeli bazolakisa même bapense na nga na milobeli nga nalobi nga naza protocolaire nazosala déjà bamona nga liboso naosala na likolo na telema nake yamba Yesu. Donc batu nyonso na église bamona ke mwana mwasi oyo ti moma oyo nyonso azala ane mopakano nga na otelema te soni oyo nayokaki batu balakisi nga yango kezalaki occasion ya kobongola motema. Ndeko soki occasion ezwami obongola motema koyoka batu soni te, koyoka batu soni te. Ata oza papa oza mama
ozala jeune fille koyoka mutu soni te parce que soki oyoki Christ soni na siècle présent ye pa koyoka soni ya kokonfese yo na royaume ya papa na ye. Bandeko na bandaki kolela makasi balakisi nga lisusu nini na baprière matinale nazwaka occasion ya obongola motema nalekisaki na bato oyo balekaka na nzela nazwaka occasion ya obongola motema nalekisaki balakisi nga comment est-ce que na bawenze nayoka même parole de Dieu naboyaki ndeko na nga yoka mawa mpo na molimo na yo yoka susi mpo na ame na yo nzoto oyo ntango nakokoma na suka nakoexplike bien comment est-ce que eza enveloppe nalobaki seigneur alobi na nga na explike nyonso pour que bato bacomprendre malamu e ntango balakisi biso histoire nyonso ya vi na biso tobandaki kolela lisusu makasi tobandaki kolela tolelaki vraiment makasi e esalaki biso pasi mingi bandeko na nga ntango tozopusana nde nayaki kocomprendre esika tozalaki ezalaki esika nini esika tozalaki na kati ya séjour de mort. Séjour de mort eza divisé na biteni mibale to na deux parties. Partie ya liboso eza séjour de repos to lieu de repos. Na lieu de repos eza kaka na ba chrétien nde bakendaka kuna. Amen. Bible lobi erre le mort en Christ car il se repose. Le mort en Christ se repose. Soko kufi dans le Seigneur aucun lieu de repos. Et biso esika tozalaki ezalaki nde lieu de tourment esika ya konyokwama. Et esika wana tozalaki avant okota na ba cellule ya lieu de tourment esengelaki na yo ozwa code d'accès. Amen. Et code d'accès wana eza nini? Masumu ezopese likolo na yo ozomona ngo te esengelaki babeta yo yango na tolo ekomama. Potango kosi na kati ya lieu de tourment ozonyokwa mapamba te ozonyokwa mapa ozalaki prostituée ozonyokwa mapa ozalaki sorcier to sorcière ozonyokwa mapa ozalaki idolâtre ozonyokwa mapa ozalaki ivrogne ozonyokwa mapa ozalaki adultère. Bandeko ezalaki pasi tolelaki makasi tolelaki vraiment makasi et ezalaki osala ndenge nini soki opusani demo wana aza liboso azwi baton na ye atie yo na tolo kotia atie yo na tolo masumu na yo ekomami ntango masumu no ekokomama baabateur bazwi yo bake na yo ntina cellule lieu de tourment ekabwana na bacellule. Amen. Bakotisi yo na cellule oyo sengelaki okota bango bazongi na mokili mpo na kocontinue mission. Amen. Lelo je crois nazo sukawa